eza entraînement mpona kotalisa bango ke exil ya kabila ese emonani. Donc ye azalaki leta ya mounion ya kala mpona aza secrétaire ya mbi akende ovanda aluka mboka oyo amoni akokende na nzela boye dictateur soki azofunda mpona exil bafungolaka nzela kende esoko alobi mpona rébellion akokutana na biso bakongole bakoloboka biso bamakile na biso mpe mokolo na biso ekatama awa na mama ye yayebi ata histoire ya bafami. Pona dialogue place nyonso bakongole bazosungula foto ya foto zala ngana za pour dialogue ngai zo engager ngai musu babiki bazwi dialogue te oh te mais dialogue il faut aussi la différence entre dialogue na ba consultation de ba osala sikoyo mais soki dialogue ezali ke parmi biloko mokonzi akozwa comme décision tout ça pour dialogue eza place bakongole ba osolo eza mabete dialogue eza mabete Lisakota Simba Kekele après ça va tout ça c'est réno mokonzi mboka même sur la dialogue yo à propos na dialogue ezate boye bisa basango makambo wana tozana ngoli lisusu besoin te tosala dialogue ya Saint-Sylvestre bapesa kabila beki awa tozana problème ya kopesa kabila beki te tozana problème ke basilisa consultation président ayebisa oyo asali oyo bakonsilte nde wana tokoyeba ndenge ya koloba awa moto tokoloba oyo tokozela ezaka président de la république bato mosusu wana toyebi bango te sango bavanda bandakala wana bamoyebaki ke crise eza te kabila abengi bango na kingaka te bazomwa eloko oyo tobandi kotambola toza na bango besoin te. tomoni lelo bato ya professeur baati mpe bozomarche na bango eza ndenge bato nyonso oyo bazali nsima ya mokonzi mpona problème ya congolais esengeli basaka na biso elongo yango wana professeur baati ndenge asalaki na liposition na ye esengeli azala elongo na biso ite te oyete tolonga mabe ya mboka oyo tolingi lisusu oyi bakende bazala susu abakende tolingi bango te kwajik masolo esili gouvernement koyi okokona FCC na kashe olobi FCC na kashe deja toyebi te epanzanaki coalition toyebi yango lisusu te na minute oyo lelo consultation ya président toyebi ke tokozala na bango lisusu te totikali biso na biso baloba baya te biso deja makambo nyonso ekokisami yango tozosoutenir chef de l'état na marche bango bakende esili mpo na bango marche yango biso nango eza nini bandeko bazolanda kuna etambo biso tozali komarche mpona kosoutenir idée ya mokonzi ya mboka ya consultation oyo ya kosala union nationale mpona koboya ke mboka ezala dirige par oyo soki FCC oyo soki mpe ndenge nini wana te tolingi mboka ese faire dirige par boko etopake mpe bato bazala oyo bazokende na komona ye nani autorité morale tolingi makambo masolo autorité morale ekufa nde tozomarche mpona ke idéologie oyo abimisi ya kosangisa bato kosala union nationale nde esepelisi biso yango tozosoutenir mais ce que lelo mokonzi ya mboka ndenge asangisi baprofesseur baati mkwebo Jean-Pierre Bemba Maurice Katumbi idi wana bomoni yango ndenge nini eza kitoko makasi kasi yango wana nde union te union fait la force yango wana asali mpe batambolaki elongo lere ezalaki ya pasi yango wana efale bazala mpe elongo na bango mama yo liloba ezali liloba ezali kaka ke marche oyo tolingi lisusu coalition te toboya yango tolingi mokonzi aluka majorité aluka informateur batia gouvernement mosusu en place edirige biso ti na 2023 mboka etambola mboka eza ya kokufa. Merci.
mama ye waliloba bato olanda yo biso toza FDC ya modeste batu libobi oyo eza ligue de jeunes ya Lukunga toye marche kosoutenir consultation au chef de l'état atindi asengi bakongole basangana parce que libala wana ezosimba te esengi bakongole nyonso basolola dialogue faut ezala inclusif soki dialogue esalama eza te nde baponana o biso kongo eza ya butu moko te kongo eza ya biso nyonso soki dialogue esalama esengeli bato nyonso baparticipe na dialogue wana soki consultation chef de l'état consulte bato nyonso oyo biso ka oyo tokende te toza makambo wana te FDC yango totelemi lelo totambola bajeune nyonso ya Lukunga ya Kinshasa FDC mokongo memi totambola lelo mpona kosenir consultation chef de l'état alansaki eya wesala Kabila kufa na ye ata na butu ya lelo akufa na ye aniokoli biso fort na Congo tosilisi baklasse lelo mwana classe akoma kosala na bakabine yango toleli na Congo ata lelo na butu ya lelo akufa na ye pas de problème moto akoyokele mawa na Congo aza te so marche oyo bozosala tomoni kosangani bino nyonso bit nango eza nini bon marche oyo eza mpona soutien ya chef de l'état ndenge azosala mpona population oyo azosala yango na tokosoutenir yango ekosoke makambo nyonso ndenge koleka eleka malamu message oyo opesa na bana poto kitielamba message opesa na bana poto bandimaka teke Fatou Beto azosala bon message nakopesa na badiaspora bosunga Congo bozala na vision ya chef de l'état ndenge makambo nyonso tu ndenge azozwa badécision biso nyonso tu tozala na nsima na ye ti makanisi na ye ndenge ezoya biso nyonso tu tozala na makanisi na ye bon mpona olongwa mpona ancien président bon mpona ancien président mpona biso peuple congolais mpona biso peuple congolais vraiment toyebi te likambo nini tokozala na ye oyo ya bolamu oyo asaleli biso na Congo eza te po tosilisi baklase 18 ans eloko malungu eza te tokomi kosala na bakabine yebisa ngai kabini wana nakoliesa famille to nakoliesa mwasi to nakoliesa nani seke pasi ayekobakisela biso pasi na Congo tosengi na international libanda soki bakozwa ye bazwa ye